mingi na bandeko ya congolokolenews.com. congolokolenews.com lelo azana esengo ya kokutana lisusu na Papa Mwanda. Tobengi Papa Mwanda pona nini? Tobengi Papa Mwanda po bino bandeko na biso ba combattant. Bo sali ba commentaire na élément to saki na ye. Bolobi ete Papa Mwanda aza vrai combattant te. Bolobi Papa Mwanda aza faux combattant. Yango na bengi lisusu na yamba ye na masolo na biso ya Congo Lokole. To tuna epo Congo Lokole loba kaka sembo. To pesa e maloba ayebisa biso aza faux combattant. Tote pambate bandeko balobi yo eko kosa biso. Oza moto ya pouvoir. Malobomboka yo. Merci maman na Goudil. Bandeko bazotala biso mingi bana ya Paris. Eza penda soni pe mawa. Ko combattant na ebite so wano finga Kabila mama na tata na yo wana komi combattant. Mais so lobi logique moko boy pareil pour na makamna telenti. Ta doté mais 8 millions de morts na Paris. Ba biso ba mwanda de contribuer ba marche tout bo mwana Paris wana. Labako botu na ba lendongisi la ba Pierrot Itela ba Yuyu Mutumosi ba Babe Masombo ba Pacheli Pacheli ba mase belé à combat RCK et botamana noté biso de idéologie ingeta bana papa simongimba bana non violence biso de la idéologie que Kabila dégage nata ba Paris boyebi ba Zénith do Tumba Sali Babin 10 litres essence ngana somba bino mi balé na Mercedes ya Sali na Babin ya Mercedes ya bleu ya Babin Masombo on comprend le général to somba 10 litres essence pour Tumba Zénith na concert ya Fali Poupa boyebi ba organisation ba mbongo do tia na ba concert wana boyebi ba flyer ba publicité ça na Paris pour benga batu de Melun boyebi Paris bien Melun Tigard du Nord ba biso ba mwanda do tia ba fiche to tia ba mbongo ba concerteur ba idéologue comme dans l'ombre to la tenir sécurité au monde wa kombango comme le rôle mamoro ya ba MLC na ba IDPS. Congo appartient pas au MLC, appartient pas au PPRD. Les combats où le Congo appartient aux Congolais. Tout de l'agression rwandaise. Ba Rwandais ba méchant, bazana ba na ba américain na ba français. Il fallait bino diaspora ba combattre mamo doyebi bo maboko na mboka. To voter te ba priver biso ba élection. Dans 2 ans ba élection za na mboka to ya do s'implanter. Ngana mwana yolo Congo na botami yango muto na ba kumdango poto ya pana biso te ngana français te na mundele te poto si ekufi bozonga pana bino awa wana mboko oyo bandengo na bino ba libanais ba pakistanais ba sasa ba musala au noir bana poto boyebi o bengaka travail au noir pardon mama guide ba sala bana papier te bana ba fiche de paie te bana service social te combat yango de obunda na Congo ngana découvrir biloko na e banitanga Mobutu e banika tanga Joseph Kabila te pas ça Congo pe banditanga nino te dans Mwanda na besoin ki titre ba combattant te o Mwanda faux combattant vrai combattant ba Congo na biso ba bundela mboko avant Batiseke avant ba Lumumba avant Mobutu na descendant ya Mwanda Vital l'homme qui a fait que le 4 janvier 59 na mboko yo ezala reconnu ba telemela be mindele mon grand-père à moi dans Mwanda 2 petit-fils à Mwanda Vita, je suis le descendant de ta politique à Mboko. Donc j'étais. Merci Papa Mwanda. Zana ba apaisement na yo. Au moni faut que la rabat tu peux ba loba. Yo uti poto Congo Lokole yambi yo. To sa na ba mission. Bango ba tindeli biso ba message. Bango ba komi ba lobi yo. Oza faux combattant. Mais na kamwe faux combattant mais ba lobi un jour peut ba beta yo na Paris. Est-ce que ba beta kayo na compte ni? Bato ba benasanga na Paris eza ba jaloux, ça veut dire quoi? So bo sali mouvement culturel politico pour nous réfléchir pour nous la synergie en mboka. Mouvement na biso za Kabila te, mouvement de sala gezali ya Evariste Bochab de la diaspora congolaise pour nous la synergie état que congolais te mele mboka na ye.
Mais justement Rio Paul Lobby que synergie na bino bosalaki eza ya les amis d'Evariste Bochab yango nde epesi bango mpifo epesi bango makasi baloba ke yo oza mutu ape perdre parce que bango basala combat kuna bafinga président de la République babo bafinga kaye yango bakokaka koya te po babangaka so bayeba okanga bango so bayeba oza menacé mais yo ozotambola librement yo ozoleka ozoloba tovotaka te tovotaka ye na 2006 te moi contradiction eza yango balobi yo oza membre ya PPRD po bango nde bafingaka président de la République kuna bakoka kotia makolo a soko moke te mais yo ozotambola tranquillement ndenge nini okolobani Nana Gisasa, Namda PPRD, ba combattant, Bobunga non zelate, Namda PPRD, Namda IDPST, Namda MSCT, na Congolais, na sali idéologie na ngai Mwanda, Kembo kezo kende, faut ça mi konzo vérité. On te voit Evariste Bochab, tant on veut dire que Evariste Bochab, le Congo est menacé par Rwandais, c'est ça américain, par français. Laura Désiré Kabila Loba qui on va bomaye, ba Congolais, ouais mbo na bino. Paris a binoté, Belgique a binoté. Bah, comme ça, Lumumba bagi l'histoire du Congo et comme à Paris, te menakisasa. Na Londres, c'est le moment. Bah, toi ça ignorant, bah, éviter que guerre à Rwanda, dans années nani. Ah, donc c'est la phare de sa solonga. Ngala ro c'est pété phare de sa solonga. Parce que Obama na sima makamboyo, Hollande na sima makamboyo, ngana la mère Mendete na Joseph Kabila te pour na loba makambo que guerre tozo gagner. Ngado gagner l'autre. Ba combattant to gagner l'autre o mboka na bino projet ba tuti boye biango ba ko boma biso bazuma bele oyo basane sa na États-Unis tolo bande nini nga komba na ngai alaki makambo ba élection te bolobi Joseph Kabila za Rwandais Tshisekedi bemba bomemie na ba élection na Paris na Londres tout le monde ba détester Kabila pas Rwandais mais ce que comment se fait que intellectuel ba politicien congolais la sibiso que Kabila c'est congolais ba memie na ba élection nga na voter te na voter ni Tshisekedi ni Kabila je connais personne comme président na Mboko bandeko boza na vérité moi nda soka Congo mutu mota bengala nga na Congo na aéroport Anjilike olongwe Congo na botama congolais ba koko na nga ba bunda na ma Congo avant ba Mobutu avant ba Tshisekedi avant ba Laurent Kabila moi nda Vital Belgique ayebiye bato basala idéologie le 4 janvier ke minde bo bendana 59 alors nga na petit fils et un grand homme politique le gars la moi nda Vital je peux pas laisser mon pays que na bongo na congolais na français te yango fona na mboko to sola makama mboka ma kofinga ti l'injure c'est pas ma route quoi. Merci beaucoup Mwanda ba réponse na yo j'espère que ba combattant bo se retrouver nga salika musana nga pourtant na yambaki bo ba quitter maman gidi la kosi a faux combattant na zongeli na tunye motuna papa balobi yo ozaka faux combattant papa lobi bino mo boyebi bino mo ba David Olito na France boyebi bino moko ba papi neki na boyebi bino moko ba Ana Poutou na Canada boyebi ya banda Mwanda lobi boyebi ngasko gudil na loba nini yo abia za vrai combattant mais Mwanda epsa biso otamboli na mboka okoti situation ndenge nini moi critique mukie analyse mukie sur situation politique immigration ndenge nini économie ndenge nini social ndenge nini c'est la biso moi lecture mukie ya moi voyage na osali na kata mboka na yo poza mwana mabele. Merci nazo adressé na tous les politiciens ba na Paris. Congo sur le plan spirituel est élément depuis le 24 avril 1990 dans le temps Mobutu alobaki il prend congé de MPR Tshisekedi aider ba congolais ko na tiko zala ya lobby na famille Mika le général Mika mutabisa Mobutu que libérer le Congo ba parti politique et travailler depuis 65 Mobutu akanga mboko ya MPR tant à lobby que il prend congé de MPR il prend congé du mouvement populaire de la révolution ba Tshisekedi ba aider population et histoire pas ça Congo bandi le temps à Joseph Kabila te ben temps Mobutu te le Congo a subi pas mal des histoires politico et ça va trouble tout ça entre biso faut vendre cela ba idéologie ba concertation je peux dire ngala pesa kon Kabila so do binza ma pesa kon Kabila ba sola e mabete ko sola ba ko bana so ba kenda ba table ronde ba Mwanda Vital ba kenda la table ronde ko zongisa Joseph Kasavubu na table ronde en 1960 à ça discours na histoire ya Belgique na Congo le 8 janvier mon grand-père a été
en Belgique pour faire retourner Joseph Kasavubu na table ronde. Pendant son indépendance, par-dessus. Non. Il y a l'histoire. Je viens d'une famille noble à Mboka Oyo. Basali grand-père Nabiso, monument la ville de Matadi. Pour yem dans patron ya conception, il y a idéologie les 4 janvier 59 que Mindele Bobima Mboko, l'administration coloniale, Namuto Bengaki, Cornelis, le gouverneur général, dégage. Bakanga Bakokoba Nabiso, papa Nzezalandu, papa Kasavubu, basala 2 mois. Papa Diangenda m'dapesa bambongo indépendance, papa libéré dans la prison. Awawa. Il y a Bino Bozana Paris, il y a Maître Croquet. L'avocat de barreau de Paris. À Samba pour la Mama Congo. A PC Bambong et Belé, aux alléluia, équivalent à 30 millions de dollars. À Paris, il y a un Congo, il y a un avocat. À Sambela Bino pour la libération le 30 juin. Comme on a aimé, c'est David Croquet. Dans les barreaux de Paris, c'est un avocat international. Sambela Kokoba, n'a pas libéré Congo. Donc, on a ma fils du pays, grand combattant, il y a Maramba Fingate, vérité ndé. Mwanda aza combattant au fin raté concert il y a Zénith il y a Fali biso do kanga yango concert il y a Weranson na il y a Wemba biso do kanga yango na la binga te na Paris wana o baba jaloux moi na sima parti politique ité Malamu ya solo papa Mwanda merci papa Mwanda talisi bino ka parvenu te auti ana aza parvenu te auti na famille ya Mwanda Vital na histoire toki ko ignorer te quand même mais papa Mwanda na loba ino c'est la lecture avant de conclure on c'est la lecture la situation économique sociale pe immigration ndengo et moi tourner no en bref au moins mboka ezotambola ndenge nini. Merci. Ah, maman nanga doana Gombe na boulevard du 30 juin. Bandeko bango na te so bolinga boko na film hein. Ndeko filmer na bandeko. S'il te plaît. Bandeko bazala na bazotala. Bandeko na biso ya diaspora, bana ya Paris, bana ya Belgique, ba congolais a basali sa bango travaux filmer bango ko papa nanga. Ba congolais basala travail au noir, ba pakistanais ba libanais ba osesa bango ba sans papier. Boyebi na Paris un sans papier so za ndenge ni ba fiche de paie, c'est un combat. Ngana omona ngo na Kisasa na ebaki ngote na Kamwe. Bato osala na ville ba libanais ba na ba documenté, ba na sécurité sociale te, ba na ba fiche de paie te, ba na ba contrat te, c'est dangereux na France c'est za la raté. Mais na Congo do salama. C'est un combat on a découvrir, faut donc travailler awa. Dans sa idéologie, nous avons s'installer dans Kini Awawa. 2016, diaspora combattant. Oh, c'est ma parti politique. Bois d'autres poids pour l'ambour na biso. Ceux qui Joseph Kabila a rejoité, bah combattant d'autres libaya. Ceux qui président Obima la diaspora, totem nino. Seni ango na ba bengi biso te doit voter. Parlement ango ana ba bengi biso to ba passer la loi au diaspora ko voter. C'est ça mon message. Donc les pays ils ont la division. Na ba souffrance eza kala to tika souffrance à Congo 20 ans passé faut ba congolais do sangana to vanda do solola oya mboka na biso mboka ba mindele te ba mindele ba derrière ba masolo mama la nenga mukete. Merci beaucoup papa Mwanda mais Gabriel Mokia a outi kopesa moi message mon na bino bato diaspora alobi soki bino bozo traquer ba musicien so bozo pekisa ba concert na poto bozo bundisa bandeko na bino moko ezatina te a invité ba combattant nyoso botika kobeta ba musicien botika kopekisa ba concert ebetama mais plutôt a invité bino na unité nationale to bunda pomboka yekende liboso kasi likanisi ya mwana mboka politicien monene Gabriel Mokia yo monyango boni eza idée bien combat na Paris na Belgique na Londres et aussi Mbagate Jibem Piana Weranson so solo li na bana ya Paris so na bana Belgique ité so solo na bana Londres so na bana ya Suède ité ça ne sert à rien biso dans idéologie à moko dialogue intercombattant ba diaspora té ba beta masolo té dona ba voiture et kitabatalo wana yango té wana combattre oh doti poto dans ba diplôme belé ba sida baza ebelé ba sisi ba classe belé adoleki ba on elote ngagwela mama poto te so biso doti ba poto doleki ba ta Congo ne lo te sondeni ngala botami ana koli awa idéologie onga na moni papa Moki na azui de moi bien ba musicien bolanda bien Zénith Olympia 10 litres essence to ya poto tumba na Mercedes à deux combattants na Paris
Sali na Babé, na Mercedes à Babé, Général Babé, na Paris Boyebi. Idéologie, la concept la marche, on a babiso. Mais ce n'est pas une solution. Nous avons voulu lutter pour l'unité de ce pays. Il y a un mouvement, il y a un faut que le dialogue intercombattant, la diaspora. N'espère que le diaspora et un phénomène diaspora congolaise, il y a 400 ans, il y a des noirs congolais qui sont en Haïti, c'est ça la vraie diaspora. Il y a des Paris, Belgique, il y a la concertation. Au Rebalo Marambo, il y a solo. Merci beaucoup Papa Mwanda. Tokomo ki na suka lisolo nanga na yo na benga Papa Mwanda lisusu pona ko répondre bino ba internet na biso ya congolokolenews.com. Papa Mwanda répondre na ba question na bino. J'espère que bozui bo trouver compte na mambo lobby en mal ou en bien, je ne sais pas, mais Papa Mwanda liloba ya suka ponga na otoka bwana. Liloba ya suka François Hollande, Nicolas Sarkozy, Barack Obama, Bako Bongisa Congo te, Mta Bongisa Congo zaka ngana yo congolais, na diaspora na odozali a to réfléchir ke belé pour na boka na biso. Surtout bino bana poto. Yebisa zo ba image kuna. Surtout bino bana poto, komba ya Rwanda na Congo, Congo yo ko bunda makambo te. Ba combattant, ba diaspora, bolo ba vérité. Combat au bateau se pela phare de ces olonga ngana koloba elonga te po makambo za na sima projet ba mindele il y a 150 ans ba américain ba français ba israélien ba belge il faut ba longola biso na mboko yo donc banda Kivu ti Bandundu ti na Goma ti Équateur eko mamboka ba tuti baza ba descendant ya Yesu ba descendant ba juif noir ba falacha bazana droit ba boma ba congolais ba exterminer biso aucun mutu mboka o so lobi vérité on so lo ba bébé net homme politique ba na ba député national président de république so ba no lo ba makambo 2 jours ba bomiene ba boma Laurent Désiré Kabila vérité yango wana diaspora boye makambo to sa makambo pour l'amour du pays na ya te pona hôtel ceux qui ba chéri ceux pe ba ni non to ya pour ça musala ya ko dénoncer l'agression rwandaise aux na mboka na biso trop c'est trop to sanga do comme mutu moko Congo ini to ko bika to ko sepela donc message en wana suka. Merci beaucoup Papa Mwanda ndenge o répondre à l'invitation nanga na pesi mbote na ba combattant nyoso kasi bino boza musika so za na idée bien yo combattant za na idée ko tonga mboka eza ya bino boya ko sa combat na kati ya mabele ba ko boma ote ba ko kanga ote soko na ba idée ya bien na pesi mbote na ba internaute nyoso mbote na Fabrice Malita mbote na boutique Musée de Beauté na Montréal mbote na bandeko nyoso oyo ba entouré biso bayaki kota la émission Papa Mwanda asala aneka ba Bercy mbote na Patrick Sala ye mutasali ba image oyo mbote na Marianne Mafolo na Bosanité Laetitia Bisengo na ya banda na Canada ana Putu pa mbote belé za Congo mama Congo tokutani na bino mbala ya sima. Merci beaucoup. Thank you.